bani na ye ezongi ayebisinga kobima te il faut lisusu na viole yo ngabi pardon na bolingo ya nzambe kosala nga mabe te ntango nazoloba bongo angumbi nga pour la deuxième fois kongumba na ngumbaki nga kolone te ka nakokaki pa meme ata kobouge mpe kotelema nalali kaka nazotala ye na miso na ndenge asali Zambe na boya olatike mo bandi na bosantu ozinga mina majeno bakoyemela kayotongo pe pokwa mbote balandi ya MDG DTV mafuta ya sika nzamba pambola bino esika nyonso ezwami bino sango ya mawa pe ya pasi lisolo ya lelo oyo toye kobetela bino to mpe koyebisa bino nayebi ete kosala pasi na mitema. Oui, avant tosala commentaire to mpe toloba oyo tokoki kobakisa tika toloba likambo yango eza nini. Ndeko bozomona na bilili na kombo ya Lidi Munanga soki na bosani te nakangi non na ye bien auti kotika biso auti kokufa lelo toza le 20 juin 2022 ndeko auti kokufa la semaine passée il y a quelques jours. Actuellement ndenge nazopesa message oyo ndeko aza na morgue ya Mabanga na Yolo Sud yango tozo kosenga lisungi na bato ya mawa mitema mawa bakoka kocontribue bandeko mpona kokunda ndeko mwasi oyo bien que ntango azalaki souffrant en tout cas mutu moko tamonanaki mpona koya kotia loboko to mpe makoki ezalaki ase te na mutu moko mibalo bamekaki koya na quelque chose mpona kobikisa molimo ya ndeko oyo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur Lydie aza congolaise de mère et de père abotami na Congo akoli na Congo kaka nde bomoni ye na photo akufi na âge ya 33 ans babande kovanda na Debonome je crois ndeko mwasi oyo elle était une sœur en Christ dévouée. Quand je dis dévouée azalaki vraiment kolandela à la lettre ou encore c'est une fille qui vivait la vie chrétienne s'il faut dire voilà na ba abstinence ebele kolandisama makomi na nkolo jusqu'au point ya ko pesa nkolo bomwasi na ye to pe bolenge na ye en disant en faisant un vœu koloba ete mobali oyo akozwa virginité na ye eza oyo akobala ye. Donc cette sœur c'est préservé au fait azaki na ba petit amité tout ça et c'était vraiment une personne qui craignait Dieu s'il faut toloba. Elle était consacrée à Jésus, elle était servante de Dieu. Et ça li ete kaka bato mabe ndenge bazanga te na mokili nyonso. Il y avait un garçon de son quartier na kombo ya Patrick. Patrick abande kosepela na Lydie. Olaloba na mwasi alinga mwasi atia mwasi litoi ndenge mobali nyonso atiaka mwasi. Ndeko na biso mwasi azalaki mwasi. Le fait ya kosalela nzambe elobaki te ke ya kobala te. Et tout comme mobali ya malamu soka se présentaki peut-être alingaki pe a accepté mais à condition peut-être abanga kaka nzambe. Ndeko mobali abande kosepela mwana bato na mosika abande koloba na ye te je sais toyebi te abande kozwa courage ya koloba te mpo na nini abande kobanga ayebaki ke soki atie mwana mwasi na litoi ya kolinga ye te parce que mibali ebele baza bongo fi wana façon namonelaki modele azala na bacaractère na ye modele ka wana mpenza aolinganga te surtout façon nga nazalelako aolinganga te toyebi raison te mais esali ke na kolula to mpe kosepela ndo sepela na mwana mwasi abanda koconvoite mwana bato
jusqu'au point ya ko bongisa makanisi to pe plan ya mabe en fait de faire du mal à la jeune fille. Leki ya Patrick azalaki muninga ya Lydie to pe camarade ya Lydie. Yango bandeko, il faut savoir très attention à ba camarade. Pire comme pirate. Il y a des amis inamicaux. Yo bika master, mais master zala master te. Master zala mutu mabe, to pe master lingela robula mabe. Master zala makanisi ya mabe. Master enviaka yo to pa yokela mutema likunya par rapport à eloko moko songolo pakala. Mais yo yebaka te yo bika ke no muninga na ngai. Et s'avérait un jour camarade ya Lydie oyo leki ya Patrick ba yokani na ya na Patrick. Boyoka bandeko lisolo eza mawa eza pasi ba yokani na ya na Patrick. Et certainement, boyebi ba jeune fille, talaka master na yo, certainement cette sœur ayebaki ke Lydie azaki vierge. Parce que to solo la n'est-ce pas? Même les garçons, ceux no boza ba master na bino mo na yebi basité. Effectivement boyeba parce que na ba ma solo na bino ba na pe koloba yango, bino mo pe bo découvrir, bino pe boyeba ke master o aza mwandenge. Certainement, l'ami savait que Lydie azaki vierge et boti jalousie. Bandeko biloko ezalaki belé, eza mawa pe pasi. Avant to tia commentaire, to continuer na lisolo. Ndeko ya mwasi oyo leki ya Patrick, ayebisi Lydie, aya kokanga ye suki, parce que Lydie banda kokanga suki, ayeba kosala suki bien. Ayepe na ndako asali epe suki tout ça. Et tant suki esili, son ami ayebisi ke non, tozo bimana yo mais permettre ngana kende kozwelo mo rapide na coin, na kozonga après bongo to bima. Lydie ayebi neti suki esili et comme photo bima biso mbale pourquoi to kekamba la monte ya lo bite yo zelanga kaka. Na oumela te na osaka vite fait et lo mo mbangu na ya kozonga. OK, d'accord, ça va. Patrick azaki na chambre. Lydie avanine na salon, aoze la master na ye, et camarade akei na coin yango soi-disant akendaki. Bandeko toyebi na kin, na Congo, ba je moko ya ba lolenga bongo ezalaka mingi, ya ba garçon na sir bas ko se retrouver, ba garçon ebele bazali na ba je moko ya boye. Oka so ilikango na ye na ndaku, to akoya na ndaku, au moins moi soki otala mwana mobali, so monika bozaki 5-6, un moment bo se retrouver 3. Bazo benante nazo ya masa nazo yeba ke no bilia ke bikoki. Lydie à son ainsi ayebi nepelo ezo lekate. Le garçon Patrick wana aya akanga porte ya ndako. Tanga kangi porte ya ndako, Lydie amona yonka bizarre, suspect, louche. Mo kanga porte pourquoi? Apise shh kanga monako. Malama poussa ne pembe na ye abani nit baja bako simba ye non yinga la linga on s'il te plaît ko kende na ona modèle wana te oh non ngala linga yo tout ça abani neti ko brutaliser la fille et le monsieur azaki minga selon l'explication de la sœur bandeko toyebi makasa mwana mobali na mwana mwasi eza ndenge moko te, tu ne peux pas résister un homme ya mobali ya solo boye toi yourself et koyoka pe ndenge ba décrire le Patrick en question azaki costaud tozomona ndeko na biso na bilili azomona ya mutu nzoto mike et bien que maladie pe bimise su ndenge bimisi wana mais ça se voit que aza mwana mwasi moko et puis aza mwana mwasi bref abandi ko brutaliser ye et Lydie abisi non écoute kosanga mabete ya mawana ya pasi bandeko ya kokamo ezalaki ke la fille était azaki na ba menstrues na donc elle avait ses règles abande ko saigner ti avandaki wana abina ye na règle elobeli garçon eloko te akipete mbala moko abandi ko doite donc ko doite abandi ko tie misapi la fille telaka azobanga déjà modèle ya mwana mobala ngo bo je sais pas tellement et
eza mabande koza pasi ti nazoloba makambo oyo nayebi te, je sais pas, dans mon cœur est déchiré, c'est vraiment révoltant cette histoire, en tout cas ezosala pasi, ça fait couler des larmes. Abandi kosimba mwana mwasi abandi kodwa te Lydie ayebisi ye na servante de Dieu nasala ve epa na Nzambe ke nakobimaka na mobali kaka soki nabali. De tel que tu me vois là, à 33 ans, mais je suis vierge. Ah, moi, je suis bon asepeli. Abina ye, oh, menga kutu musana na nga yangwana ko deflora abana basi, j'aime bien les vierges. Oui, alobi j'aime les vierges parce que nga na sepela ko deflorer bango. Car ndenge toloba mboka si ekufa, eloko obomeza susu te. En fait, un garçon oyo azo se vanter na yeke, ye musala sala eza ko deflorer bana batu, sa sunzata ke asala ngo na ba fille ebele. Mais mutu aza ko deflorer bana batu, akozwa bana batu na makasi, mutu place ne fo eza na boloko. Mais malheureusement toyebi na Afrique ba biloko wana ezalaka trop, ebele ba yaya moko boye to mwana mobali mona quartier musala na ye ko bimaka na bana bata mike, ko forçaka bana batu, ko salaka bana batu ba rapport de force, ba biloko wana na Afrique toyebi yango bandeko ezalaka trop. Boyebi Afrique eza nango Afrique, oyoka mpe eleki kaka na lisolo na koganga kaka mwana bino azongisi bwasali boye eleki nango, et pourtant ya mambo minene, ya mambo sérieux o mutu fo betela boloko, et puis ntango baloba boloko apart pamba te, mais malheureusement mboka esi ekufa eloko kobomeza susu te. Alobi na ye, oh, nga kutu nalingaka ba vierge, nga nasepela kutu ko deflorer ba vierge bazalaka bien makasi, ba vierge bazalaka elengi makasi, esali kutu bien. Et c'est comme ça les frères abandi ko forcer la fille à pénétrer, à forcer la pénétration, et miraculeusement ou encore je sais pas, et bizarrement quelque chose d'un phénomène mystique s'est passé. Ndeko na ya mobali sur place peigné comme un micro, parce que je vous avais dit que notre sœur azaki servante de Dieu et puis dévouée apesa bolenge na ye pa na nkolo asala veke ya kobima na mobali te. Ntango garçon a constaté agangi abandi kobeta ye ayebisi ye ndoki, c'est pas ma première fois nabima na vierge, nabimaka na bango trop, makambo boyemba liboso ekomela ngai obongisa ngai nayebisi yo, okozongisa nzoto na ngai eloko na ngai ndenge ezalaki. Oyebi na Congo tolobaka eloko na ngai nalingi koutiliser trop baterme français te, parce que bamo français mosusu ezala ndenge moko na anglais, ezosala ke tozo kozwa ba restriction na ba video na biso. Vous pouvez constater ya na video moko nasalaki ya bana ya UPC bakangi commentaire, donc eza YouTube mutu akangi parce que balobi ba content ou encore ba contenu eza malamu te pona bana mike balanda ngo to bayoka ngo. Donc yango on va faire un effort to utiliser ba terme moko oyo to mesana nango ya lingala ou encore ba terme moko balabala quoi, parce que soto lobi pe to lo balingala ngo ndenge ezalelaka, ça risque de sonner moi malamu te na matoi, ça peut déranger. Et sali ke abani ko beta la fille abiso zongisa nga eloko na ngezonga, eloko na ngezonga et na ko beta ana moi mwasi wana ebise problème te, naza servante de Dieu, so nzamba frappé boye eza parce que aza il a égard à moi. Donc je vais prier, je sais que Dieu va se manifester parce que le Seigneur m'exauce aussi. Les amis, histoire vraie. C'est comme ça, la sœur a commencé à prier, à implorer la miséricorde de la grâce de Dieu. Seigneur, yoka emawa, pongana bima awa, bikisaye, pongana bima awa. Tu éviter ce peu prière, on a monté bomisi ndeko, ou bien fallait peut-être tika kaka, tam sous tam denga beta ki on nzamba ngara tika. Et donc en fait, c'est comme nzambe des fois bandeko ça compliqué basamba nzambe te. Bandeko mwana mobali agent du diable, c'était vraiment le diable en personne, parce que c'est vraiment étonnant likambo munene boye komela yo. Ole kuto banga ta obanga oluka nzambe wana, parce que zana bato belé bakuta na makama ne sala ke ba nzambe. Toyebi Saul de Tarse ou akoma plus que ba apôtre nyonso to benga na kombo apôtre Paul. Paul azaka mutu moko atelemela nzambe na format tout. Persécution de persécution ko boma ba chrétien. Mukolo yeso bimela ya boma emiso. Ayoka somo tuna Seigneur qui est.
C'est Jésus que tu persécutes. Mouto bon la motema. Lelo totanga apôtre Paul. C'est comme ça que cet homme s'est converti. Pour na bateau ba yebite. Tope pour na bateau ba tanga apenza Bible te. Toyoka bama solo aboye ebele ke mutu mo abandon di nzambe te. Nzamba frappa ye na likambo moko boye. Et sali ke tango babondeli po na nzamba se manifester mbala mo mutu na komi frère en Christ. Bandeko, moi mobali le diable lui-même, Satana na nzoto wa mutu. Tango fi wana bondeli. Nzoto na ya mibale zongi. Eloko na ye zongi normal. Vous savez ce qu'il a fait? Tango eloko zongi, azui fi wana gumbi ye lisusu. A gumbi ye. De tellement zaki vierge, vous comprenez toi mikolo. Webi moi si soka aza aza mouke. Et il y a de ces positions-là telles que missionnaire, ça ne marche pas. Et il faut gumba ye. A gumba moi na batu na gumba wana. C'est comme ça mon Congolais là kaka. Colonne vertébrale et boukana. De la fille car on a milali saki sans force, sans défense. Azolela ka we ba rolela et puis accident bongo tragédie réalité bongo makasa ogange zanga ezala te ba rolela on pesa ba rolela te oka ba rolela moka et suko kona kata motema donc kama ya misu mto obima donc depuis quand moi ça milali saki na ba règle na ya zo saigner moi mobali kuna za ko sala harmonie za ina oposa ko sala azo ko se satisfaire. Vous pouvez imaginer est-ce que bino bosubo yoka likamba boy tabando ki bazana mukilo tamba lo baga to sambelaka to petamba lo baga misala molili ezali to bandoki baza ba agent satana exitaka bato bele ba minimiza yango. En tout cas, dit jamais vu depuis ngana botami na kolimba liboso na yoka makambo boye. En tout cas, elekeli ngai moi ça me lalisi na se ye loko kuna ezongi normal ale abandi komi sepelisa asali musala sepeli asali sepeli asilisi ye camarade banda kenda motako wana nyonso complot complicité ya ye na ya ndoki ya démon. Oui, et le sorcier a fini de faire ses trucs, ses histoires nde amoni que non moi sonde ka milalisi boye esali epe moko banga akimi yende kwa moi si sopa ya kozonga na parce que la fille a salé la émission. Bon, malheureusement l'intégralité de l'émission tozo bunda tozo yango soki eko permettre biso to tchango na chaîne to sala yango soki ezali copyright te soki oza copyright te ka morceau oyo tozo ki ya moke comment est-ce que la sœur expliquer nde tomeki kotie la bino na temps fort na ibandeli émission et puis na souka. Mais nous faisons l'effort de retrouver l'émission entière ou encore full émission oyo asala avant akufa et puis tokotie la bino na chaîne. Yendo ki wana to ebite ya masa na esoka zonga e sopa zonga susute to ebite mais ce qui est vrai ba kimanda ko mobimba. Nde la fille ka ndenga milali saki wana sopa benda na ki ya ko benda na e. So ipe ye camarade ne o andoki mutaya kitanga yaki abimisi to ebite mais ce que to yoki ezaka ke atanga zonga ke pa na bango en rampant. Azonge pa na bango en rampant. Na ko rampe wana alalika na se na ba ko sopele ba mai na ndenga relater histoire comment les choses se sont déroulées. Et famille pauvre ba meko ke l'hôpital talaka colonne vertébrale bukani bandeko. Eza elora mokete mbongo ezate famille pauvre. C'est comme ça la sœur a commencé ya kobenga de gauche à droite. Vu kazaki sœur en Christ. A m'équipe ko contacter basel nanzamba minene auto yebi ba mona na pe na moi 10 francs mais malheureusement sans succès sans suite. Ngana tuna motune yango ba passer wa minene na otanga na ba kombote. Bon, ata peso totangi ya pe problème te tel que ba mukuna ba mutombo ba Marcelo et les autres et bela ba mbongo bazala nango ils font quoi avec ezaka mutuna personnellement na ngana yeba mais na yeba raté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout le monde a ta organisation mongo na Congo te na kombo ya pasteur ba église protestante oyo mususu kimbangiste catholique bazalaka ata na ba école ba orphelinat babilo moi ba wana mais église de réveil mon côté na Congo parce qu'il y a de ces choses là
Vous n'avez même pas besoin de mettre l'ango lisolo bat bako yeba ata so bolobi te. Bomona te église protestante. Bomona bango te to baki mangisi ba ya na TV ba semino que non, tozara na orphelinat, tozara na école to non non non. Et mona naka. Donc j'ai dit ça par rapport à ça. C'est vrai tam soko lo baki non, baki na kosunga moi de 4 5 personnes. Ne na bandenge moko boye te wana eze eloko te. Par rapport à ba voir o ba nango. Par rapport à ba mbongo ba nango. Par rapport à niveau bazo dépouiller bana na nzambe baza na ba millions et mbongo wana normalement na logique fallait esala misala o boto bengi ya social esunga babola esunga baka ya bajara balolenge ya boye. En fait j'ai dit ça par rapport à ça ezate ke o ya moi ba réunion basala na chaque fin ya mois au département ya social esanganaki to keno kabola mapa na kimbanze ke soki wapi bomemi moi 5 soki 10 bac à mapa o bac moko zala soki na $10 soki $5 ou atako tout 100 bokei les amis. Moi il y avait un moment où je faisais des dons na bano ele ça ba prisonnier et je crois na bonne année passée te o eleki kuna on a tolé ça plus de 600 prisonniers mapa na poche na ngai. J'ai pas beaucoup na mukeka ona nango plus de 600 prisonniers mapa na mukolo moko. De ce qui veut dire que bako sala fois 1000 on a sala pardon parce que na mawanzambe on le fait et makoki ezala raté to za na ba partenaire te yango bomoni to senga lisungi na batamite mamalamu soutenez-nous na ONG na fondation o esunga ka bana balabala ou esunga ka ba veuve mais des fois on est limité soufflé. Pourquoi? Parce que makoki ezate des cas tels que yaboui une sœur en Christ s'il vous plaît. Ne commence à contacter Batou, rien, sans succès. Abenga même Batou na ba TV, o ba salara ba émission, ba laka e kaka, toko ya, ba ya pété. Nde aya ko benga émission de kona biso Max Mbenga, toyebi Max Mbenga, azali journaliste, a salara émission na kombo ya L'âme qui pleure, et bato ba yebi na Congo ba yebi. Moko ya ba collaborateur na ye na kombo ya John Fouamba je crois nda benga ndeko wana tango abengi ndeko wana ndeko John wana ebise ya pas de souci tokoya. C'est comme ça ndeko John wana tango akei et ba mekaki ko pesa ndeko loboko mema koki ezalaki te et ba beleli de gauche à droite. Il y avait une maman na Belgique bato ma bazanga raté malheureusement bato ngo pe neti ba biso o tozala motema kosunga tozala nango ebele te et bato pe basunga biso bazalaka te eloko esalaki mawa pe pasi et sali ke mama wana a meki ko aider ba premier soin ba koti ba hôpital ba zumo ba soin mususu ko par rapport ya colonne parce que s'entendre que c'est détériorisaki et fallait ko pesa na no traitement nzoto tout ça à part avant na no ba ki na osimba colonne. Et tant que au propre c'est pour poser problème tant que ma colonne ba kei ba koti ba scanner batala état ndenge situation ezalela ki tout ça ba constater que fallait coopérer bande coopération colonne vertébrale c'est de l'argent bande ko mbongo ezaki te ba beleli rien ba sengi ba aide de gauche à droite rien na ba passer mso minene rien ba sengi ba rien mbongo ezate na après 7 mois ya accident de Kwazwaki na espace à 7 mois et na hôpital asuka ba memaki ndeko fallait ozongisa ba makila parce que en tout cas santé ezaki vraiment mal à monter. Et 3 jours comme ça après la sœur a rendu l'âme, n'est-ce pas triste? Et ça lui passe pe mawa koka moi na ko profiter no bana mibali oyo ba viola bana basi. En tout cas c'est étonnant na monde lelo oyo bana basi ba koma kotambola ba posa nzoto na maboko ne likambo misusu kutu ba ko futa mbongo okazo azo benga mobali na téléphone kapo ya ko satisfaire ye azo proposer même que non s'il te plaît na opeso mbongo parce que na bombi yango mingi to pe nazo koka susu te to pe c'est plus fort que moi na mobali te na mutu te bazana bango talebele ya ofele ezanango ya folar pe ezanango ya 500 francs ezali so monique no yo amuto bimela to posa muto ba posa ebele mais attends ezali kambo ya eza problème ezali kambo grave te basi bazali
bandeko bolimbisa ngai mo na temps na petaka penza ayoka mpe tanga penza bakombo mosusu biloko mosusu na bakombo nango mais quand même tosala effort tomeka kozala mwa maîtrise bareteni etant bana mikolo toza mpe na mwa éducation et puis on est surtout servante de Dieu. Baninyo ya ofele zaza nango eza likambo nini vraiment comment peut-il méchant jusqu'à ce point? Aujourd'hui une vie est partie comme ça. La vie est sacrée, les amis. Muta kufika aboye. Likola posa nzoto. Mo alinga ta kende ona malembe. Soka linga kite. Alinga bima libana yo se satisfaire ailleurs. Problème nini? Na mwana batu bandeko famille pauvre. Maman inconsolable. Donc na minute nde to solo na bino bonde ko na morgue. Ya mabanga na yolo. To na besoin ya ba lisungi na bino. Nos numéros sont là. Contactez nos mbongo kokoma. Mbongo kokoma. So bolingi to pesa bino numéro ya bato bazana Congo, équipe ya L'Âme qui plaire ya Papa Max, on va vous donner ça, vous pouvez les appeler directement. Nyonso komona nango 20 50 eza contribution à matanga équipe raté et ko sunga bandeko s'il vous plaît. Bandeko nanga j'ai beaucoup à dire mais dommage que il faut na kata. Il faut faire très attention, surtout les filles. Faut okeba au vivant na balolenge no mo boye o bana basi nyonso baza bongo te au vivant penda hors du commun par rapport à ba réalité à lelo o bana basi lelo ba toboka par rapport à image to ko mona partout yo déjà tu es une personne très réservée, faut faire très attention avec les amis ba camarades baza ma bé na monde lelo ba vierge baza susute yo quand yo so bomi virginité ya osepela pona mona on de richesse mo effectivement eza richesse yé déjà bazwa na je soka 12 ans soki 13 ans a pesa yango akabango siko amona ke yo ndenge ozana akosepela te. En fait histoire abo eza ebele eza ebele. Année passée nakuta na bana momi bale ya basi ya balolenga boy moko azaki déjà na 4e 5e des humanités 6e fallait présenter examen d'état, elle était vierge. Muninga na yono accompagne-moi dans une fête nzoka nde ndoki master bake kuna fete yango ezaki so pe na salle moko tout près à hôtel so pe na se à hôtel babia lo moi ba jar wana mwana mwasi na yokana ba garçon ba droga la fille a se retrouver na tongo la muki azali kola mbeto seul ya hôtel mais na osani non ba kinyo so fete na ba bazate basi ba kenda depuis lobi na butu makile zo bima ba déflorer et ya mabe makase ezaki ke atikala na zemi leone no so na mino na mwana na botama. Mais famille eyeba teke ezalaki zemi ya viol. Donc en fait c'est compliqué tellement fallait na fona kata mwana beta lisolongo ezate apesa mutu mususu zemi. En fait bandeko nanga mukilo bomone na makambu, vous n'avez pas l'idée. Bandeko lisolo esali pasi esali mawa. Les amis, soutenez-nous na mukio nzamba pesa ke des fois on se sacrifie otikali pe na lorote mozuka mbongo ka oza na ngwana 20 wana ka ozo ngo pesi moto to sungi moto ana pasi. Donc si aujourd'hui vous bozui penza décision que te to pesa maman ata 20 to 10 ata 5 chaque mois pona babola ba image eza na chaîne to sala mambo ebele que no bimisa des fois basi bakangi na hôpital bana mbongo futa te il faut mona bakaya moko na moko na sina kuta na mwana sala 4 ans abotami na hôpital akoli na hôpital 4 ans abima libanda te po mbongo ezate. Vous pouvez imaginer bandeko na ngai eza mape pasi soki to bana ozelaka moto akufa po to sunga na ebite mais tango kosunga ezata moto ana bomoi ndeko na morgue bandeko il faut mbongo po bakunda ye yango tozo senga na bino bato mitema malamu aidez-nous nzamba ozanga te kozongisela ya bino ya ebele po ebembe ya ndeko mwasi ebima lisolo ya mawa pe ya pasi oto elai bino na mokolo lelo yango oyo na émission na biso yoka kolela na ngai. Quant à moi je vous revois prochainement. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Merci. Nzamba zana bino, nzamba pambola bino. Bani na ye ezongi. Aibi singo ko bima te, il faut isusu na violer yo. Ngabi pardon.
na bolingo ya nzambe ekosala nga mabe te. Ntango nazoloba bongo angumbi nga pour la deuxième fois, kongumba na ngumbaki nga kolone te ka nakokaki pa meme ata kobouge mpe kotelema. Nalali kaka nazotala ye na miso na ndenge asali Zambe na buya, olatike mova.